nzambe oyo azali likolo na banzambe nyonso ye nde azali source ya bomoi na biso bato na mokili ye nde azali kopesa biso souffle de vie toza kotambola to kolala mpe tozali kolamuka epesami mpona bato nyonso te me ntango olamuki esengeli kopesa yo azali kopesa yo mpe mapote tovivre na mokili oyo merci kaya pamba mateya na ngai lelo ezali toujours continuité ya bamessage oyo nautaki tia kopesa nalingi korapele na bana na nzambe nyonso ete boye tomoni politique. Est-ce que politique ezalaka na bible? Oui, politique ezali na bible bakoma yango na ndenge bakoma yango sikoyo ezosenga na yo moto oyo ozali na message spécifique ya kolanse mpona koéclaire bana na nzambe na baoyo bayebi mpe na baoyo bayebi te. Eloko moko ya sika na se ya moi ezalaka te. Soki lelo na koremercie mpe bandeko na biso oyo na RDC oyo tomonaki mokolo na lobi dimanche bayaki kosangana na stade oyo ya biso ya martyr mpona kotika baforce des armées na biso congolaise na maboko na nzambe. Bayaki mpe kotika mokonzi ya mboka na biso na maboko na nzambe mpo ete nkolo apesa mokonzi ya mboka son excellence Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi sagesse ya mingi, discernement ya mingi mpo ete balobi oyo azali kokamba mboka azali na contrôle ya makambo oyo biso bato oyo na mokili tozali awa toza koyeba te. Yango eloko nazongaka mingi na likambo na bamedia modele oyo bapesaka bainformation surtout na bareseau sociaux eza tellement esalaka na pasi na shock ya makasi komona te office to bureau oyo mokonzi ya mboka avandi information oyo ye azali kovivre mpe makambo oyo ye azali komona mpe oyo azali koyoka ezali facile te. Je vais vous dire que nzambe azalaka na basekret na ye na Deutéronome 29 verset 29 okomona bachose secrète appartient à lui-même Dieu. Comme si mokonzi oyo azali na mboka na Congo bachose secrète nyonso ya mboka ye moto azali na information mais yo oyo kopesa biso information na réseaux sociaux soi-disant likambo boye source d'information na yo ozwaki yango wapi? Oyokaki maloba ya mokonzi ya mboka azali kolobela biso oto ezali yo yoki kaka lisolo moko particulier osaleli nango émission? Est-ce que makambo yo zoloba ezali na source d'information ou ezali ton opinion personnelle? Yango tolobi ete rôle ya média mingi ezali mpo na koinforme bato mpo na kolongola bato bavoile to baekai oyo ekokaki kokanga bato na mokili. Toye na mokanda na likambo ya bapoliticien tolobi boye na proverbe 29 verset 2 elobeli biso clairement que quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Balobi awa, quand les méchants dominent, le peuple germe. Mais on dirait na remarqué phénomène moko ezali na bato. Moni bato soki bovandi na régime moko pendant presque plus de 21 ans, on dirait bato se perdre très facilement. On dirait
balobi que ceux qui les méchants dominent, les peuples germés, on dirait que les peuples n'abisso majorité à ceux qui influencent les informations dans les médias, on dirait que bango, les méchants oyo avandaki na pouvoir ezalaki nde malamu, mais oyo tomoni lelo les justes aye kovanda na kiti na mokonzi, le peuple esengeli kozala na foi na esengo. On dirait ezali likambo ya bataille bitumba monene ezali wana pe efandi wana pe ezwi elingi kozwa place pona komemela bato lokola oyo tobengaka esprit ya erreur. Esprit ya erreur ndeko na nga ekuta yo te. Balobi boye, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Tolobi awa, na Cantique des Cantiques awa, ezali kolobela biso, Cantique des Cantiques 5, verset 7, elobeli biso. Les gardes qui ont fait la ronde dans la ville m'ont raconté, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé la voile, les grandes murs. Toza komona ngo balobi rôle ya média na biso esengeli et fonctionner ndenge wana pona kosala promotion ya malamu vis-à-vis na oyo ezali koleka na mboka na biso. Mais ce que toza komona ezali le contraire. Donc mabe ekoma malamu, malamu ekoma mabe parce que bato baumeli mingi na via boumbu. Via boumbu esalaka bato ndenge wana. Omoni sikoyo il est grand temps to fungola miso to longola ba critique. Omoni bandeko na biso ndenge bavandaki na stade lobby ezalaki esengo ya komona diversité ya mboka na biso ndenge ezali. Balobi esika unité ezali esalaka nini ekosala réflexion ya ba diversité oyo nyonso ezali na ba mboka na biso. Yango nde mboka etambolaka ndenge wana. Ngai nazali lokola yo te, yo zali pe lokola ngai te, mais tozali na ba idée na ba idéologie na biso très différent, mais oyo ezali ba intérêt ya nation congolaise. Je me rappelle une fois, namonaki mokonzi oyo azalaki na pouvoir oyo elekaki, batunaki ye question, pe batunaki ye motuna, balobi yo zali komona Congo ndenge nini, alobi te nazali komona émergence ya Congo vers les années 2030. Donc vous allez juste à 8 ans pour te tomona eloko wana. Wana pe zalaki mission ya ONU. Pour te balobi que na 2030 plus tard, il faut pas éradiquer pauvreté. Est-ce que ko salema? Bon, problème nde yango wana. Siko motuna mususu bayaki kotuna boy. Balobi carte ya Congo ndenge ezali sika oyo. Na 2030, est-ce que kozala lolenge moko? Le sénateur à vie a répondu ki yango te. Ngabo moninga soki na vandi boy na yokaka mingi oyo ba konzi ba lobaka oyo bimaka na minoko na bango. Donc toye komona te tango toye komona ONU eye ko okipe mboka na biso. Toyebaka eloko moko te, ONU esika nyonso ayaka bavandi na mboka na Congo presque plus de 20 d'années. Il n'y a pas la paix. Les gens meurent au jour le jour. Donc agenda na bango caché ezalaka nini. Soki omoni ONU bakombwana basalaka MONUSCO 10 date eza nango kaka eloko moko United Nations balobi United for nothing. Siko bayaka nini, mission na bango esengaka nini, ke bakabola mabele biteni na biteni sans que bino bo réaliser agenda na bango nde yango wana.
sikoyo soki sikoyo bino bozali koyeba nini l'ennemi azali kokanisa te, en tout cas okozala na problème. Yango balobaka na biso adage moko elobeli biso français, elobeli biso boye, soki oyebi te okokoka kobattre moto azali na force te, ekozala bien ojoindre na ye oya na je na ye. Tu trouveras que na chaque être humain moto aza parfait azaka na ye te. Moto nyonso azaka na ba défaut na ye. Ba défaut ya moto ezali nini? Soko oyekula yango koyebaki o moto azali ka moto nzoka nde aza na ba défaut na ye. Eloko mosusu na oyo oloba boye lelo boye nasalaka ba sécurité ya événement na ba niveau ya football na remakaki eloko moko boye. Tango biso yaki na ba poto, tango wana yaki na poto vers les années 80, ba mboka mingi tozwa exemple ya bal. Ezaki mboka occupé kana ba mindele bato mwindo baki concentré na ba côté mususu, mais na ba côté mususu te. Na yaki komona mokolo wana basi baza ko beta bale. Namoni na kati ya basi wana namoni ba une allemande noire, donc azali poso mwindo abimi na bisi bamindele bazo betela ye maboko. Namoni pe na équipe mosusu ya Danemark bato mwindo bazo kota bamindele bako betela bango maboko. On dirait biso quelque part toza kolala na pongi nano likambo ya ba o moto boye. Je pense que ceux qui tovani même na ba mindele biso nyoso toza ba congolais lelo tovani na ba Angleterre, nous sommes pas des blancs, nous sommes des blacks. Mais tovandi na ba mboko yo na ndenge ya diversité ya ba culture ebele. Omoni diversité ya ba culture ebele ezali nde loko ya malamu na ndenge ke tozalaki bongo na ba les années 60 na Congo tozwaki indépendance. Mais indépendance wana est-ce que ezalaki penza indépendance? Je pense pas. Lelo kaka les mêmes indele baye baluki balobi ke non likambo to recréer un monde babengaka monde interdépendante. Donc je dépends de toi, toi tu dépends de moi. Toye koloba na kati eza kolimbola nini. Mboka lokola Rwanda azalaka na coltan te, mais ba système ya gouvernement mondial ba décider que ok to kamata coltan to komisa te, Rwanda a produisaka coltan mais bazalaka na yango te. De ndenge moko pe na Uganda bazana ba or na bango. Oui, Afrique eza riche na ba makambo ebele, mais bazaka na or na quantité biso toza nango te. Bango siko bakomi ko produire or na ndenge moko ya makasi. Biso siko na Congo tozalaka na biloko ebele. Bon, bazoloba ke soki ekomi na Congo baza kolakisa ba Congolais lokola ka bato moko balingaka kobina, balingaka kaka ambiance, bazalaka toujours na vie ya distraction. Je me rappelle un jour nazalaki na keneki na cabinet ya GP na ngai na komi kuna na koti, tango na koti na moni moto ya yambaki nga atuni ngai bioza mutambuka ni alobi na ngai ke na yebisi na bino nga naza moto ya Congo abandi ko sala ba danse nga na bi mais non mais danse wana yo to sala ezani. Donc yozo identifier nga congolais to lingika ba danse ngai naza muta ba danse te. Danse ezali naturel toyebaka yango. Danse ezali naturel, loisir na ba musique na ba art ezali nzambe moto asalaki yango. Mais bato bakoma mingi ko sala eloko babengaka ke bakomi ko créer eloko babengaka scapegoat, ke eloko pona likambo moko boye obwakeli moto bosusu mais likambo yango yo moko pe osalaka yango. Yango il est grand temps ya kofungula miso. Yango eloko o nalingai koloba yango wana. Balobi siko tokomi na temps nini. Tango bato bayi na bamboka na biso baye kosala eloko nini babengaka baye koluka bazwa avantage sur vie biso. Donc ils n'ont faiblesse eloko moko biso tokomona te, bango bakomona yango et tokoma bato moko tokomi ba pauvre. Soko tali yango na ba évidence na verset biblique awa komona na Proverbe 14:31. Et le bel biso boy outrager celui opprimer les pauvres, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est honorer, c'est
c'est l'honoreux. Tomoni na proverbe 19.4 et le Bélibou. La recherche procure un grand nombre d'amis. Bato bazalaka suko zaki pauvre lelo, okomi mutambongo, okomi na bami. Mais le pauvre est séparé de son ami. Balobi awa, siko likambo ya les croyants face na mabe, bandimi, face na makambo na mabe. Proverbe 12, verset 17 à 21. Et le Bélibiso yangoan. Balobi, batu oyo balingi kozwa lisusu avantage sur nous. Cette soi-disant la communauté internationale. Totanga na Bible awa na 2 Corinthiens chapitre 11 verset 8. Et le Bélibiso yango pour faute de temps. Bo consulter la Bible, bo vérifier makambo na koloba. Et puis na 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Et puis na 1 Pierre chapitre 5 verset 2. Na 2 Chroniques chapitre 19 verset 7. Na 3 Jean 1 7. Na Lévitique 25 verset 17. Kozwaka avantage sur baninga tendeko. Soki oyebi makambo te ezali na kati na mokanda na Nzambe. Na Proverbe chapitre verset 22, chapitre verset 22 à 23. Na Matthieu 5, 41 à 48. Balobi ke omoni ndenge mboka na biso ezali euti na libulu. J'ai une message moko ezali pona ko conclure message awa na kolobate. Omoni mokonzi ya mboka ndenge ayi kokuta mboka na biso ezalaki penza na libulu, ezalaki lokola bazwi ba mine batieli bino ba mine n'étendu ya mboka na bino na système na bino ale moto abimi croyant que yo ye kozwa makambo na pete nzoka nde moto wana minaki déjà makambo. Mais l'esprit du Seigneur eyaki kokota na notre président Antoine Félix Tshilombo. Tokomona awa illustration oyo. La visite de Jéthro à Moïse. Na Exode chapitre 18 verset 25. Wana clé ya message ya lelo. Balobi boy. Balobi Moïse choisit des hommes et des femmes capables parmi tout Israël. Et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Omoni, pona ko sala vraie réforme ya mboka, pona ko transformer mboka, eza ko senga yo contribution na yo, contribution ya ndeko songolo, ya ndeko pakala, tozali bongo na ba tribu oyo ezali ko englober l'étendue à État Congo. Il y a des Baluba, il y a des Bangala, il y a des Baswahili, il y a des Bakongo. Yango moniete, tango makambe kotambola mokonzi azalaka bobele moko. Makonzi bazalaka mibalete. Siko mokonzi ya mboka azana vision de transformer la RDC ezonga na position na yango ndenge ezalaka kala. Ezongelaki leadership na yango oyo azalaka na yango. Oyo nyonso bapesaki na banyangala kata ba esengeli nde ko botola yango ko récupérer yango. Balobi ete bokonzi ya likolo esufraki na violence. Batu oyo bazali na foi, na esprit ya violence par la foi. Nde bakoya ko récupérer makambo oyo nyonso ezalaki perdu. Po ete mboka na biso ezala restauré, rétabli, peuple congolais à vivre na honneur oyo ndenge to yebeli mboka na biso ezalaka. Na Exode chapitre 18 verset 13 à 27 en détail oyo ajutant à tali à vérifier parce qu'il faut que za ba croyant oyo ba bere makambo oyo nazoloba nakoloba ngo boite na petete mais ezali na fondation biblique
po ete na mokanda na nzambe nde tokobima na ignorance, tokobima na négligence, tokozala na esprit oyo ezali ete patriotique yake biso toza na problème moko entre biso tozali on dirait na ba conflit esilaka te yango esengeli considérer moninga olinga moninga ndenge okoki komilinga po ete kimia bolingo boboto ezala na mboka na biso. Je vous invite ya kosabone ya kokomela ngai ndenge boza kokoma et puis ya kopartager ba information oyo ezali pona elongola biso na ignorance tozala to vivre non pas neti monde oyo ndenge ezali ko conformettre biso te mais to vivre na ndenge ke nzambe yende asalaki biso atia plan monene kati na biso yende moto oyo atinda biso pona mission moko quelconque pe esengeli to kumisaka ye mikolo nyonso ndenge nazali komona mboka na biso ezali ko célébrer ki seigneurie na Yesu Kristo ngai pe nazali kotinda message ya soutien na bandeko na biso ya RDC bisika bozali partout dans le monde et puis le peuple africain to fungola miso batu oyo bazali différent na biso te to kanisaki te bango bazalaki soki banani nzoka nde bazali ka ba être humain sur biso baye kozwa ba avantage sur biso mais maintenant il est grand temps de récupérer tout ce que le diable ayaki koyiba na bomo na biso na ba destin na biso tika ete oyo nyonso ezali ya molili ezala exposé pote Yesu Kristo azwa lokumu pe kimia ezonga na mabele na Congo na betandu nyonso ya mboka na Congo. Thank you Jesus Christ. Amen.